Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio anezaka matata à partir ya suki ezaka suki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yangoya bien Keba Zumel 1000 ezope kisa biso makambo oyo soki ngami ko na komi ebotu nanga so na komi ndeni ngami ko na komi soko sakai nanga kaka na bengika Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel. Avez raison aïe. bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda Radio Zumel 1000 bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo lelo tokolobela bino nini mokolo mwa lelo ezali bongo mokolo oyo toyambi bongo mama Longeni mama porte-parole oyo aye lelo po ete akoka koloba na biso na oitali bongo masolo ya feti ya le 30 juin pe mwa masolo ya mike akoloba na oitali bongo masolo ya mokolo mwa lelo kasi ya mbote tokoka kolobisa mama porte-parole topesa ye maloba po ete toyoka ye na sujet oyo amemeli biso mokolo mwa lelo. Tout d'abord tobaluki bongo epai na ye moko mama porte-parole. Mama porte-parole Longeni, équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 topesi yo bambote ya mingi esika ozwami. Merci beaucoup papa Roger, mbote na yo pe lokola, mbote na papa Jacques, mbote na mama Rosalie, mbote na bandeko nyonso
bakolanda biso na émission na biso Radio Zumel 1000 ezali mpona ngai esengo mpona kokutana na bino lisusu lelo na nzela na radio na biso mpe kolobela mpona indépendance ya mboka oyo esangisa biso oyo nzambe asalaki tozala République démocratique du Congo. Papa Roger Maloba epai mayo. Merci maman porte-parole Longeni. Bandeko babolingo nazali kopesa pe bambote ya mingi epai ya bandeko bazali kolanda biso kote ya boîte oyo bazuita na bango po ete bakoka koya koyoka biso na butu ya lelo na masolo oyo mama porte-parole amemeli biso. Napesi bino pe merci ya mingi pona tana bino bozwi. Alors na tango oyo pe na koyebisa na bandeko oyo nyonso tu bakokota na forum na tango Mama Longeni azali kobanda masolo ba oyo bakozala na besoin ya kopesa ba point de vue na bango tokozanga te kopesa bango maloba po ete mokolo mwa lelo pona ba mituna to kopesa occasion te na ba mituna po ete tolanda mama Longeni na oyo azali koloba na oyo itali bongo masolo ya fete ya indépendance ya mboka na biso pe sima na yango soka silisi kaka nde bandeko bakozala na kati na forum nde bakozwa occasion ya kopesa ba point de vue na bango. Natango oyo sans plus tarder mama porte-parole Longeni topesi yo maloba tozwa maloba na yo toyoka oyo umemeli biso maloba oyo umemeli biso na butu ya lelo na oyo itali bongo fête ya indépendance. Maloba ezali epai na yo mama Longeni sans plus tarder s'il vous plaît. Merci Papa Roger. Vraiment nasepelaki mingi mpona kolobela moke mpona sujet oyo etali indépendance. Nazwaki makanisi ya kolobela mpona indépendance mpona mboka na biso mpe kobeta lisusu sete lokola point ya mibale na indépendance oyo etali mentalité oyo ezali très important mpona biso bato mpe toza na besoin ya indépendance wana. Mboka na biso ezali indépendant bien sûr mais etikali mwa mosala moke kati na bato yango nalingi kozonga mwa nsima moke lokola na historique oyo ya mboka na biso Congo. Nalingi kolobela bandeko bakongole boza koyoka ngai ke mboka na biso Congo avant Jésus-Christ, lokola 200 000 ans avant Jésus-Christ, mboka wana po ezala Congo, po bamindele ba kokuta Congo ndenge ezalaki ndenge roi Léopold II wana yaki kokonza ezalaka deja na bato oyo bazalaka lokola tomonaka bane Congo Basonge, Bakuba, Balunda, Bampire Lunda, donc Banamongo, nyonso wana bazalaka deja. Yango wana sikoyo, après tango tokomi na bambula lokola ba 1482, 1483, bamindele, bayeko mona mbushiru wana nenge toyebi histoire ya Diego Kao. Aye ko découvrir embouchure ya fleuve Congo. Après na sima wana mosusu oyo mondele toyebi Stalin na 1879 ndenge ba Belge balobaka 1879 epa na biso ba na France aye ko explorer côté ya kati. Diego Kao yaki ko explorer ba mai yaki pe na côté ya mai po yazalaki marin. Stalin ye aye ko explorer na kati na ndenge roi Léopold atindaki ye. Après tango ye roi Léopold azwaki Congo a découvrir mboka wana ekomaki possession ya ye. Ekomaki eloko na ye. Na sima nango pe tango makambo ebunganaka te makila ya bato pe konyokola bato ko fait souffrir bato ndenge azalaki kosala sango ebandi kokende ti ndenge bajournaliste mosusu bake kopesa sango nde baninga na ye baeuropéen
baye convoqué baye kosala conférence wana ya Berlin na 1884 tina 1885 nde wana ye Léopold II ayokani na bango lokola batunaki ye lokola esi bamonaki ke mboka yango eza na intérêt basi bayebi bango mpe bainformation basi bazwaki bayokani balobi bon biso lokola biso baeuropéen to sangana alors to kabolana to sala lokola ligablo na basala lokola ligablo na bango ndenge nabengaka basali mboka babengi yango état indépendant du Congo ye mpe lisusu kaka ye roi Léopold II wana akamati ayebisi na badepute na ye na parlement na ye belge alege bango Congo wana ntango alege bango Congo wana apesi sikoyo kombo badepute bapesi kombo Congo belge nde wana makambo ekomaki ya colonisation sikoyo babandi kokolonize pasi makambo malgré richesse na biso olie bazala na bolingo ya kobondela biso ndenge toyebi histoire ya kokata bamaboko tout ça mpona oyo nyonso bakauchu bazalaki nango bosenga donc en même temps wana mpe bapita basi azalaka Simon Kimbangu basi babotamaki basi babandaki koprophétise après ewana déjà tokomaki na ba 1908 tango bapesi kombo wana ya état indépendant du Congo nde nsima na wana nzambe lokola azali nzambe asusite bajeune wana bakokola lumumba baye kokongola ndenge mpe toye komona baye kokoma na niveau wana ya komona ke pasi ya boye eleki malgré bazali construire nini ezali nde mpo na intérêt na bango ezali mpo na intérêt na biso te vokilie tokufa nzala tokufa na nzala ke tokufa na modele ya kobeta maboye ya konyokola maboye toza bato te bazomona biso bato te bazorespecte biso te alors ke toza na barichesse na biso et tellement ke bazalaki bana moko mayele bazalaki na eloko mosusu mpe nzambe atiaki na kati na bango bazalaki na kobanga te bacourage donc bango bamindele balingaka makambo ya ndenge wana te baye komona ke te il faut révolution bato il faut totelemela bango bato il faut tofungola bango miso babandi kosenga oyo tokomi tosetaki lobi indépendance ntango mpe babandi mpe kosenga indépendance wana donc babelge balingaki likambo wana te baoccidentaux balingaki likambo wana te soki botali na ndenge esika basinya basala basignature wana bokomona premier ministre ya belge wana ndenge asinya signature munene nzoka ezalaka kosinye ya kanda po indépendance te ntango toza koloba tozwi indépendance eza lokola kobotola tobotolaki balumumba babotolaki babelge Congo alors biso toyebaka lobi biso peuple congolais Congo yo biso tozali mboka ya tozali bacongolais ya Congo yo tozali ezali n'importe quel pays te biso toza kobimona na ntina te me bango bayebi ntina ya Congo yango koza komona ke balingi biso te me balingi nde richesse ezali kati na mboka wana yango siko bakosala nini bakosala manipulation ya koambrouye biso ya kokosaka baoyo bakomona na lobi bazali bafaible mpo tozalaka na kimia te mpo tomona ke mokonzi oyo azali mabe mokonzi bamikonzi yango nyonso bakozala kaka mabe mobutu oyo balingaka aboma lumumba baboyaki su mobutu donc moto ata moko to ya koya bango bakolinga bango baza nde na intérêt na bango baza na intérêt ya biso te baza nde na intérêt na bango yango wana tozwi indépendance tomonaka filme ndenge makambo ezali kolekana bandeko na ngai naza koinsiste mpona koloba lobi kozwa indépendance ezali likambo ya kosakana te
indépendance ya lokola nde bokei kosenga guerre ko oke koprovoke baennemi parce que bango ndenge bavandaki na Congo wana balingaki teke biso tozwa indépendance yango sikoyo bakosanaka balobi oyo tozalaki prêtre te Lumumba awelaki kozwa indépendance mais Lumumba awela indépendance te pasi soki eleki napesa kaka exemple yo moto oza na lopango na yo otongi ndako ya monene otie locataire yo mpo ovandi pembeni omona kaka locataire abimela yo kuna lobi te lokola nga naza na ndako monene nafutaka mbongo boyeboye nalongola yo ubi abanda komonisa yo pasi ubi abanda kofuta yo te yo kosepela lopango na ngai ndenge nini moto oyo boye nakanisi okobundisa ye kaka obimisa ye ndenge mpe biso toza na Congo toza na nyonso bachinois bakoya 50-50 bao mosusu bakoya na ndenge ya konyokola nde bino ya kozwa nyonso kaka ndenge tokomi komona na sagesse oyo Nzambe apesi na bacomédien na biso kosala soki ezali or diamant ale bino nde boke kopesa prix biso topesa prix te donc baloi moko oyo basalaka mpo na intérêt na bango kaka siko balobelaka bato badémocratie yango nde mpo enyokola bato mosusu na démocratie ezali te konyokola bafaible mpo eza juste te ya mpo na bato nyonso soki ekomi kote na bango ekomi mpo na intérêt na bango e avantage na bango avantage ya bango perte mpo na bato mosusu donc Lumumba batalaki Lumumba azalaki vraiment moto oyo azalaki en tête akufaki pamba te babomi ye mpo na nini mpo bamonaki ke ye nde azalaki meneur azalaki oyo Nzambe atiaki mpenza charisme moko kati na ye mpo na komema peuple oyo na délivrance indépendance ezali délivrance kolongola biso na boumbu wana bandeko na ngai ezalaki très important mpe ezalaki nini na plan ya Nzambe mpo soki tolobi totalaka bafilme wana ndenge batia yango yo moto na motema okoki kovanda to kolela kaka bakata yo mbomi babomi yo mbala moke bakata yo maboko yo moto okoma biteni mpo kaka tina yango nini ya konyokola kaka mpo bato bazala bato moyindo yo okuti biloko na bango ozwi mpe yango oza kozwa mpe onyokolaka lisu bato wana donc yango wana erevolutionnaki batata na biso balumumba bakokaki kosupporte yango te tina badiscours lokola basalaki discours ntango basali discours wana babandaki na 11 ezalaka jeudi mpe lokola ezalaki lobi indépendance wana ntango basali discours wana basilisi ndenge discours bango bakaniselaki ke Lumumba akoloba discours moko ya kobanga ya kosala mwa bango boye kobondela bango mwana ya bato apanzi kopanza ekamwisaki bango alobelaki bango te vérité parce que bango balingaka vérité te mais Lumumba na discours na ye oyo bango basatandaki te ye alobeli bango vérité mpe toyebi histoire ke Lumumba azalaki na prison tomonaki sagesse oyo bato nyonso wana batata na biso wana bazalaki nango bazali kuna na mboka na bango kuna na Belgique ndenge bazalaki na Belgique awa balobi tokosala conférence oyo te soki Lumumba azali awa te eloko toza kosenga sagesse oyo lelo oyo ngai naza kokanisa nakomedite ntango nakoloba nakoprepare émission oyo moto lokola Tshisekedi meme Kamitatu wana mwana ya Kamitatu balingaki batala exemple wana te oyo ye Tshisekedi azalaka na baperiode wana oyo tata na ye Kamitatu azalaka mpe na banani bao mosusu bazali wana bango nyonso bapoliticien na biso bayebi histoire
bayebi histoire mpona koluka kimia soki vraiment balingi mboka na bango soki vraiment ezali mpona intérêt ya mboka nakanisi balingaki bazwa solution ya kimia mais oyo bango baza kosala toza komona lelo ke ezali intérêt ya mboka te ezali nde na intérêt ya baoccidentaux ezali na intérêt ya baoccidentaux lokola bango bameseni kaka yango ntango na kolobela na point wana oyo nalobaki alobi ya mentalité tozwi indépendance tolongwe na bosomi yango ndenge tolobaki na papa Roger alobi tala bainitiative ya mwana mboka président Joseph Kabila Kabani chaque année aza kokende commémorer date wana aya anniversaire ya indépendance na chaque province oyebi ke ezali très important bainitiative wana ntango baza kokende feti wana ekobongisa mboka ekopesa mpe misala ekodevelope ville wana initiative de moko malamu louable mpona nini parce que tozwa indépendance bandeko na ngai ezali feti moko oyo biso tokoki koloba lobi tokoma na valeur batata na biso balumumba balongola biso na boundu bapesa biso valeur batikela biso valeur yango wana toyeba lisusu balobi ntango tozwaki indépendance wana le 30 juin déjà hymne national debout congolais ese esalamaka na mois de mars tozwi indépendance na mois de juin na mois de mars déjà debout congolais déjà sango wana asasalaki yango etala maloba oyo ezali na debout congolais toyebaka ntina te biso congolais tovanda nanu ozwi maloba ya debout congolais otangi okomona ndenge nini batata wana balega biso testament debout congolais ezali testament baopposant nasengi na baopposant soki bokoyoka ngai soki bokoyoka ngai na video oyo otanga nano debout congolais hymne national na biso baauteur wana basenga na biso nyonso bacongolais tozala na bomoko tolinga mboka na biso mboka moko oyo boye tolinga yango tosangana toparticipe totia maboko oyo ndenge tolobaka lobi totia maboko mettez la main dans la pâte mpona développement ya mboka na biso mpona koconstruire mboka na biso plus beau qu'avant olie to lukande kodétruire hymne national eza kolobela biso nde toconstruire mboka na biso olie ya koluka destruction soki lelo balingi baconstruire nzela boye ale bakei batindi bana bajeune banani okende boyiba bamateriel wana bosala boye apres tokoyemba mpe hymne national wana apres tokoloba mpe ke tolingi mboka estce tomonaka na bapoto yango bango baza koya na bapoto bamonaka vraimen ke gouvernement oyo esalaki eloko boye oyo mosusu azali na opposition aza kodétruire bamateriel na bango bato oyo basalaka marche nde basalaka mobulu bato oyo basalaka bamarche lokola bango batindaka bango awa kutu opposé atindaka moto asala te opposé atindaka te bato oyo basindika nde babebisaka biloko mingi c'est pour nous dire que baauteur oyo basalaki hymne national basalaki yango vraiment na mayele ya nzambe kaka soki toza komona oyo ezokomela biso soki tozalaka na bato oyo ya mayele bazali alobi na opposition balingaki batala hymne national oyo ezali nde testament est ce que oyo toza kosala tozotonga toza na bomoko
est-ce que toza koluka ke totelema po tokende liboso ole tozala courbe? Donc indépendance oyo biso tozwa tosila kozwa nde lelo nakomi koyoka bakoloba oh tozwa nano indépendance te po il y a plus de 6000 morts parce que n'importe quoi. Nani yango penza ndenge bato yango bakoloba wana soki balobi na yo ndenge ozali wana obotama baanile date d'anniversaire na yo okosepela baanile date d'anniversaire na yo baloba ke obotama te mais ozali mobimba bongo baloba na yo obotama te yo kutu okosepela okondima te. Indépendance epe ezali lokola anniversaire mokolo basinyaki nini ya indépendance ezali acte de naissance ya République démocratique du Congo. Tozwa indépendance yango wana ntango tokoloba boye ntango bandeko na biso bacomédien baza koloba avec fierté ke tozwa bosomi tozwa ngakutu nayembaki nzembo indépendance chacha tozwi ye elabukisaki ngani au fait eza nde feti monene délivrance. Et nous devons vraiment te réfléchir à la situation. Yo motobotama baloba na yo kete to annulé date de naissance na yo. Oh to kosala marche parce que on fêté le 30 juin de n'importe quoi wana ezaka kindoki. Bato bakanisaka bamakanisi ya ndenge wana baza tab nayebi te soko bazaka bakongole nga namona ke bazaka bakongole te po atako olingi mutu te olinga mpe mpokano te misala mpo ezosala mondimango te. Indépendance mpe ye mpe mutu azwa indépendance te abotamaka mpe nano te bato mosusu nde bazwaki indépendance sikoyo bokomi koluka bio tozwa indépendance te alors que bango nde baza na besoin ya délivrance po bayebaka toza déjà indépendant. Yango wana na confirmaka toujours na parole de Dieu elobi na psaume 1 ezali bato bazali na mokili bato ndenge mibale bato baza ndenge mibale bato ya malamu na bato ya mabe. Bato ya malamu okomona bango makambo kaka malamu bato ya mabe okomona makambo na bango kaka mabe. Opposition ya biso ya Congo ezali bato moko contraire na nyonso ene nde toza komona kindoki nde toza komona baza na projet moko te kaka kofinga nde ekoma bible na bango kofinga nde ekoma langage na bango. Donc biso tosila kozwa indépendance oyo tozwi ntango mokonzi ya mboka aza koloba lobi toza n'importe quel peuple te ayebi yango malamu ayebi valeur na biso ye alobi olobela te na ndenge bato mosusu balobelaka c'est-à-dire qu'asa avandaki atali histoire atali mokili ndenge nzambe apesa biso bapeuple congolais oyebaka ke nzambe alinga biso makasi nzambe alinga biso makasi ndenge tomonaka bapays mosusu ya afrike awa toza ndenge moko te yango toza na bitumba yango baza kodikte bakolinga kodikte biso kaka vio ya esclavagisme il faut changement il faut mokonzi alongwa il faut moye biso batosalaka démocratie biso démocratie eza biso te eza te ya bango te pourquoi balingi kaka biso to adopte makambo na bango epa na biso bashefu bachangeaka bango bashefu alongwaka ti akufi nde shefu akolongwa bango bakoyela biso ya bango oyo ezo eza ya biso te bongo biso to aplike yango kaka biso na Congo bamboka mosusu esalisali makambo awa boye na tanga lelo te donc baza lokola bazomona bango te mais lokola yo congolais omiyebi te ke ozali na valeur ozali n'importe quel peuple te yango wana baza kosakana biso soki toyebaka omoni kaka comédie oyo
nani bakomi kosala na bosani kutu ngalufa ekomi kopesa bato maladi parce que vérité eza na kati ya comédie wana eza comédie te yande message eza message oyo bazali transmettre na baoccidentaux ekomi kosala bango mpasi alors que balobaka lobi yo liberté d'expression bango motu bayebi mais ekomi kosala bango mpasi et je pense que bango bakoarrêter yango te parce que le peuple a besoin d'être enseigné, d'être formé. Il y a un point à point il y a mentalité, changement de mentalité. Il faut que tu sois indépendant. Jamais va changer kailoko wana. Ezali lokola acte de naissance na yo basaleli yo mokolo botama. Et ce qui n'arrive pas pour changer des Belges, les Occidentaux, ça changer en Kalati. Quand tu balingaka te. Mais le peuple, dans la cana droit, ce qui peuple, de ce temps qu'on a américain, on s'en va, ce qu'on dit sur le Congolais, au télémite, au biboya, kaka bobo mabiso. Et pour ça, la matière, et pour ça, la mapété, bien. Et pas tout le monde va britannique et boy le moins na Europe est-ce que balobi peuple a décidé bon pas la vision des peuple a décidé moi si on est na Italie kuna so comme les soko ceci la komi ko babilobela yekutu na okina mkabi toka kama wa bafinga ki yekuna na Italie il y a tellement de lelo malgré azala qui député na yekuna kominde ko lukela biso makambo po kaka ba menacer Kabila yango biso tozokota tozana ba prière ya fimbo ya azala kindoki lokola bangi saka mondele wana aye ba peke bandoki ya koleka yebe bazali yes ce n'est pas possible. On a besoin de raisonnement. Les journalistes ont besoin de normal, que les gens ont besoin parce que les gens sont à côté de combattants. Ceux qui peuvent capter qui combattant, malam. Mais bato bakota na molimo wana kotisa bato wana Nzambe akosukisa bango monsu bato ebele bakofukama. Po yo déjà babanda kosenga pardon bazamuke. Liste ko continue. Yango wana na lobaki point lisusu ya hymne national na biso ezali très important toyeba tango mosusu kotanga yango balega biso wana lokwa testament na biso oyo nyonso toza nango lelo ba blocage ya ba makambo ebele tozalaki awa boye tozalaki na makambo pasi munene tozalaki na armée te pour nini tokoti kosomba arme te eloko moko te me tala ndenge bitumba ezali kokotela biso soki mokonzi oyo akolinga mboka naye azali nationaliste azali wana balingi ye te babomi banationaliste babomi Lumumba babomi mzee Kabila ali bakoluka biso mosusu me Nzambe oyo azali Nzambe akotika akama loboko na bango te akotika akama loboko na bango te yango wana bandeko toyeba komilongola na makambo mosusu ya bozoba olobi nano olobi te oyo boye ngai te nakoki kokota te nakoki koparticipe te ndeko tika makanisi wana kopesalaka batoli ata boza bakamarade ata oza na barelation yango ya poto oza na barelation yango ya poto relation wana ezali nde mpona kodétruire yo moko oza kodétruire yo moko mpo oza kodétruire histoire ya héritage ya bana na yo donc tango toza komona ke tozwi kimia to avance moke babimeli
bakokota kuna na kaka na est nde bakotaka po bayebi barelation baza na bapays frontalier na biso wana po badestabilize kaka. Mais biso moko so tolobi tomikanga ceinture toyokana eloko nini eza kozanga. Pourquoi tolingi koyokana te? Parce que moto aza na intérêt na ye ezali intérêt ya peuple te. Yango wana badepute oyo boye mpona kopona bango congolais kopesa voix na yo na n'importe qui te, kopesa voix na yo na n'importe qui te. Tango basinyaki acte wana ya discours, tango basilisi discours wana premier ministre ya babelge atangi, premier ministre na biso Lumumba atangi, bato minei moto basinyaki. Premier ministre ya babelge oyo bamoni signature ya molai wana ezina page mobimba mpona kanda. Premier ministre na biso Lumumba a signé. Ministre affaires étrangères ya bango ya belge a signé. Oyo ya biso ministre affaires étrangères Bomboko a signé. Ba président Kasavu a signé quitté, na roi Baudouin a signé quitté parce que bango baza gouverner te. Gouvernement ezalaki na maboko na premier ministre. Donc pona koloba lobi mikanda wana esalama le 30 juin 1960. Devise ya période wana gouvernement Lumumba ezalaki patrie, liberté, justice. Patrie, liberté, justice. Kolinga mboka na yo. Mboka oyo obotama kolinga yango. Pe liberté tolukaki tozwi. Justice esalema na moto nyonso. Nde toza nango mpe lelo. Justice pe travail. Devise toza nango lelo. Justice soko esalami na mboka na biso ezali justice ya lokuta. Soki esalami ekelele kosalema epa na bango. Nyonso mpona kololo balobi baza koreve. Bango bayebi teke biso tozwa indépendance. Bayebi teke toza pays souverain. Oya bango nde badiktaka biso nakanisi biso mpe tokangaka to toyokaka bango te. Toyokaka bango te. Mabe yango kaka bango nde baza kolanda biso. Po bakolobaka na télévision na internet. Parce que ce n'est pas normal. Bao nyonso si bata avocat toza na bango, ba juriste toza na bango. Si batanga mpe na ba université na bango kuna to bazwa ba diplôme koleka ta bango moko ba belge. Na ba pays mosusu. Soki ba na mboka basala loi na mboka na bango te ezali ya solo te. Kaka ko manipuler bato ko intoxiquer peuple wana yokaka bango wana. Yango mikuba le président Muzeta Ngwayaka alingaka peza ko former peza peuple congolais pour amona ki alobi niveau e bazali mentalité ezali ndenge mosusu. Donc balingaki te tozo indépendance ti lelo balingi pete. Balingi biso te peuple congolais fo boyebaka. Tokoloba mbala boni na radio Zumelo toza kozongela ngo mikolo na mokolo alobi bato wana balingaka biso te. Na ba opposant to komona na ba kombo ba opposant. Bazali ba opposant te. Bazali de batia mayuya. Bazana bitu na bango, bazana na bolingo te ya mboka, balingi mboka te. Baza ko profiter na facilité et puis ba yebi ke ba kozwa jamais ba koleka jamais na élection. Il faut bon retenir yango. Opposition yebi ke akoleka na te na élection yango basi bayokani na bato na bango basala désordre. C'est le but. Ba manifester ba bima lokola soki nene balingaki ba bima lokola na soki na Burkina Faso soko nini bakanisi ke biso na Burkina Faso toza na niveau moko.
biso na Burkina Faso na niveau mon côté oyo esalamaka déjà na bakinshasa wana bapillage wana na biso oza na niveau mosusu sikoyo nzambe azomema biso na développement na émergence nzambe azomema biso na émergence baoyo bakoya mpe nga bomoni nani Moïse Katumbi abotoli moto mosusu lopango achange omoni nzambe ndenge asala ntango achange mikanda basali na 1975 tozalaka deja na Zaire ye akamati atie Congo okomonake biloko ya mayulu nzambe aza nzambe basakanaka na nzambe te une minute ya priere ezosalama esu na Londres te akomi kolobaloba sikoyo basi bagide ye balobi banda kolobaloba ayebi te ke bazorendre ye mauvais service makambo ya Moïse Katumbi oyo nzambe asalakisaka nga yango kala nasa bosana kutu nakobosana ntango atiaki na motema na ngai salela message nayebaki lisu te ke nasi nazwaka message kala mais eza mawa parce que aza entouré na bato oyo baza na mayele te baza kopousse esala boye après ata azokosa maladi wana maladi ya solo ekoya parce que basakanaka na nzambe te bango baza kotungisa nde peuple bazomitungisa te bango baza tungisa nde peuple bazotungisa même pas président de la république baza konyokola nde peuple nde bato ya ndenge wana nde bakozalaka président bakozala jamais justice ya nzambe ekosalema point ya mibale papa Roger nalingaki kolobela vraiment oyo etali indépendance ya mentalité ndenge nazobela bo problème sikoyo toza nango ndenge bacomédien balobaka kaka conscience esala okondima te ke moto oyo vraiment nga nalobaka kaka bakota bauniversité yango soko nini bajuriste soko oyoki badiplome ya bato lokola bachisekedi toyebaka mpe te soko esilaka ezalaki ya solo mpe badiplome yango wana parce que otala mpe baperiode wana osala bamisala yango banini toyebaki lelo nini te basilisaki balicence wana badoctorat wana banini eza bafulu na bafulu mpona koloba lobi bakoraisonne lokola kutu mwana école maternelle akoraisonne te bakotinda bango basala personnalité eza epai ya bato wana te alors que bazomona ke likao ezali ya mabe mais bazali wana bavandi komi lokola moziki te oui tokosala boye tokosala ambiance donc baza ata na débat politique eto ezalaka bi débat politique babibana eloko ya solo boye lokola oyo kuna alingi te ye akoinspire bamosusu nyonso bolinga mpe te conscience ezosala nde problème monene oyo eza kosepose eza koinfecte peuple eza koinfecte bato lokola balobaka bakongole batangaka te peuple africain atangaka te donc faiblesse wana eza koinfecte okokutana nakei na Kinshasa RTNC bato batalaka na Kinshasa te radio ya Kabila télévision na Kabila bongo Kabila azali président na bino te yango na komona bato mingi baza sous la malédiction otali moto boye otali situation na ye c'est parce que baerere mosusu bozosala sake bomiyeba basakotisi bino na mopepe ya mabe wana ntango nakomi boye nakomi na place na vandi nalobi télévision RTNC bakomi kusuka likambo mpe ezalaka bovandi awa boza na télévision chaîne na bino bokata bopesa chaîne alobi baintoxike bino c'est ça et puis bokosambela nzambe nzambe akoyoka bino vraiment yango oye pasi nga lobi bomoni
tina pasi na bino bozokende komikotisa na bamalédiction mosusu oyo ezalaki ya yo te. Mpo na nini? Makanisi ya bozoba, intoxication, olanda information te, même oza instruit total te lobi niveau ya bassesse oyo nakomikitisa te. Actualité ya mikolo oyo ndenge toza komona makambo ezanga mutu bato bako créer makambo kaka boye, bato bako créer likambo esika likambo ezali te. Congolais ayebi histoire na ye te, histoire ya famille na ye moko ya famille na ye moko so bato tata na nani nayeba esuko ayebi même pas kombo ya koko na ye, ayebi même pas kombo ya koko na koko oyo aboti mama na ye, ayebi na ye te. Akolaki na lingala ntango akoti classe ayebi suku koloba lingala te. Nakamoka na baministre mosusu bayebi suku ata koloba lingala te elekelaka ngai, bayebi ata koloba lisusu swahili te elekelaka ngai, bayebi suku koloba ata kikongo te epesa nga so. Nde soki toyebi lisu lingala te nde tokomi baspécial. Yango naloba kutu tata oyo papa kusu oyo aza na raison, aza na raison. Ndenge mandeko na biso ya radio Zumel baloba aza na raison. Mpona makambo boye bato babotami na kisasa français eyelobi moto ayebi su koloba français te, epuis soko mpe batike lisusu yo français yango kobimba okoma epe na suka te. Makambo ya boye conscience esala bato lokola bachisekedi, bato lokola bakabitatu oyo tata mosu bakyungu wana situ do mosusu wana banimanguna kaka bato wana penza bazalaki bato oyo penza batikela biso baimage oyo bazotika lelo soki balingaka peuple na bango mbongo bango bazakobiki no mbongo baanango ya badietama oyo bateki ya babiloko baza nango bazoluka esi yango bakokende nango wapi bakokende nango wapi bokonzi yango bozoluka mpo bosala nango nano nini bomitala baajete mpe bolingi mozo bokwela miso ya bato botalaka bilongi na bino botalaka bafilme yango ya bino te nakesi bamitalaka te balobi botanga bosisi bafilme ya makambo yango na bino bakosoko concrate conférence bozwi nano filme yango bomitali eza mawa oyo bozotikela bana na bino héritage ya mabe, histoire ya mabe, parce que bino bozokoma histoire ya mabe. Président Joseph Kabila Kabange azokoma histoire ya malamu, azokoma histoire na ye ya malamu. Ndenge Lumumba alobaki tino to ebango Président Joseph Kabila Kabange na lobango lisusu azokoma histoire ya Congo, ezokoma mape na Congo, ekokomomaka jamais na bamboka ya bapaya. Jamais akuto kima mbango yake pepa na bakingani bapesa yeso ni jamais. Azana assurance ya oyo ngana lobaka tango nyonso alukaka azana même pas député abandaka ta eyaki boy boum babomele tata na ye bakokai pe koza moto mosusu pourquoi bazwaki ba Tshisekedi te pourquoi nzambe yango alobaki te Tshisekedi yo sokonde na listokonde champion ya nini ya opposition ya mi benga na ye na opposition azalaka na ye bien na opposition ayebi pourquoi ako fait traîner pe ba jeune mususu bakoyeba te mpula ezobakisama po nini alingi kaka ye azalaka na place wana pe alingaka ne pe akoki pe kozala présidente po makila ya Lumumba eza na maboko na bango. Eloko na kopena kasiko tali batongo bavanda ka pembeni na ye
batala kata histoire te batala kata Mobutu asali 32 ans Mobutu 32 ans mais kaka na liwa azongi ata na mboka ya 32 ans te omituna te eza makambo ya nzambe te eza makambo ya nzambe tobanga nzambe mboka ya Congo ezali ni ya baaméricain ni ya baeuropéen mboka wana ezali nde ya nzambe ata bango basalaka baligablo natangaki wana ndenge babengaki bakombo etat de nini wana bango baza bato nzambe nde asalaki mboka wana ndenge asala mokili nyonso na ndenge alingaki moto akoki kobotola bango ya bango te bango baya kobotola biso ya biso soki baza na makasi bamimisela badiama na banini epa na bango mpe basi bazwa deja ya biso ebele topekisa mpe bango te baya kosomba po ya biso ekosilaka te ekosila te kongo mobimba ezaka likolo ya badiama ata nga na lopango na biso mabanga mosu ebimaka wana botala mabanga oyo ozomona kaka te oyo mabanga ya normal te bajaponais balobaka te bachange soko kisangani batia soko wapi donc c'est pour dire que mboka wana nzambe nde apesaka yango bazomona te mpe litumba yango babunda lelo nani azali wapi roi Léopold nde azali wapi atikika yango te yo yakataki bakoko na biso bamaboko banini mpona bakauchu atika bakauchu yango te biso bakoko na bango tozali kaka bamosusu bakobota mpisi ekozala kaka Congo ekokabwanaka te me biso bakongole tomiyeba toluka bomoko toyeba histoire na biso yeba famille na yo histoire ya famille na yo koyambayambaka moto pambapamba te mokuna balobi yeboye histoire oyo te ata ya solo te okamuti omultiplie obali koloboka eti oyebaki verité okati ozalaki wana eza malamu te peuple congolais tosepela na indépendance oyo tozwa oyo bakoko na biso bapapa na biso balubumba babundela biso ezalaki na plan ya nzambe po pasi oyo bazali kovivre yango vomi baboma yo ke bamona moto bazokatakata ye maboko boye na ndeko na ye moko bazwa yo andi obeta ye ebembe babeta fimbo bahistoire wana ntango boyokaka yango te epris bokamata nzela bozonga esi epa ya mindela yango oli toloba bi tosi tozwa indépendance tosobotola bango na félicitaki émission ya lelo natalaki na notre Congo komona tata oyo abotolaka roi Baudouin nzete mobali nde ye wana peuple congolais fozala nde boti ke basakana no lisusu te toleli mpe mingi bakongo bomela biso bato apres tokoloba biso nde fulani nde azoboma bato bango moko bazobomela biso bato nani afabrikaka minduki epa na biso nani afabrikaka bamashete wana izina bamashete ezali kuna na bazamba wana si bango wana bazokende kofournir bato bazokende kofournir bango babiloko ya ndenge wana bakotaka mpo nini lokola Kabila aza président mpo baya kojuge Kabila alobi oyo justice ya nzambe ata bokangi Kabila me nzambe akojustifie ye nzambe akojustifie ye bango bakende kobomoya bango babomaka ta ndenge babomaki Kadafi ta ndenge baza koboma me wana bajustice wana ekanga bango te nakaisi maladi oyo bango bakokufaka nango ekozala maladi moko ya bien parce que moto moyinda botama te mpo azalaka kaka inférieur alors que toza na bacapacité ya kozala me biso moko na baopoza yango bakomema biso mpenza na bassesse nde eloko oyo etikali na biso peuple congolais mentalité na biso il faut changer conscience na biso il faut esala kobanda tina bandako na biso tina bamboka na biso tovandi ville na biso baentretien makambo nyonso tolobaka basalongo banini ovandi liboso ya ndako na yo ozotelema mpo ozobwaka poubele liboso ya ndako matiti liboso ya ndako ekokola
Kabila yo katero matiti. Place au balobi batonga ndaku te. Lobi di okosobi mabele kaka wana. Otongi kaka na balabala. L'État ça l'État ya kobuka o. Mabe. Tango zo kende kotonga. Ozoloba basala ka bakosala eloko te. Bakosala eloko te. Bakosala eloko te. Mais ezali loi te. Make. Yo to kobongisa ngo. Ozomona. Nyonso wana eza problème. Eza virus hein. Eza virus. Parce que mama kamuso to tika nga bio habitude bato bakoseka boseki aba beni masanga elekite. Eza mabe. Po il faut tous à la bateau. Po to construire. Boka o to construire on a moto mususu te. Ba mboko to vandi ya poto. Soki ba betele ba histoire ya monenge batonga. Bakende ko zo bato pa na bino ba ya kotonga. Parce que bino ko zo bango baki de otonga pa bino. Okozela trop. Bango bazwa bato bazwa bakoko na bino bazwa badeko na bino baye batongeli bango. Bamususu bazwa bango baye ata makula na bango te. Otali moto moye ayebi atata bina bota makata abe nini boye po bazokende kozwa bango boya ba village. Na tuna bandeko ya Sénégal na Sénégal na tuni bandeko ya Sénégal. Ndenge abi bazwa ka oya Sénégal ya ville wa Dakar te bazwa ka boya mboka mikemike kuna. Nde ba memaka bango kuna po bayebi ke bayebi mikanda te. Nyonso wana eza mawa. To tanga maloba oyo ezali na debout congolais hymne national na biso. Ezali testament. Tango conscience esalaki nga na tali yango na moni vraiment que toza na besoin ya kotanga. Molimo ya Nzambe nde konduzaki bandeko na biso wana sango na professeur wana. Mentalité na biso soki ekontinue kaka boto ko avancer te ata président mosusu aye lelo akomundisa makaka boye. Soki toza na bomoko te ekozala nde mawa. Mobutu atikelaka biso tata bo moko mama bo moko. C'est très important, ils allaient penser à sagesse. Pour pesa biso makasi pour moto a détruire biso te. Tosile ko zo indépendance. Conscience na biso yeba ke toso zo indépendance. Yondeko okoki ko lobela yo te ke date d'anniversaire noto annulé ango. Eko sali matin okondima yango te. Ndenge moko pe na indépendance biso toso zwa. Toko balelo te lobio po il y a autant de millions de morts pour morango kanisa batango nyoso bakanisa ka ba morango nana sa telema na mona kata bakateo to mona na RTNC ango ko la samokili mobimba tala pati ya poto lelo bakei na Goma bake kotika biloko kuna na Goma kutu baki ya Goma basivika kabilo tika biso na makambo bolo bakana Kongo la biso bati ya Goma balo bakandengwa otiki kabiso na bapasi na biso tozo mona wabu bango kutu bayebi vérité sika ba makambo ezo o bino kovandika bolo balobaka pamba bato bazotinda bino boloba eza mawa Nzambe oyebi ke justice ya Nzambe ezalaka ndala bangala na justice ya Nzambe na bangaka nde justice ya Nzambe. Vraiment papa Roger makanisi oyo nazalaki nango mpona kolendisa bandeko na ngai mpona indépendance ya République démocratique du Congo eza acquis. Toza un pays souverain. Tozali ya kodefa te. Toza na nyongo ya moto te kote wana. Eloko esengeli biso bakongolais nde tochanger mentalité. Tolingana. Tolinga ndeko na yo. Linga ndeko na yo. Po lelo soki yo po komi place wana. Oko récolte yo semaki. Oyo salaki mabe. Balobaka bitu se principe eza solo okomona na miso na opeza. Tozela soki ezali soki yo zali moponani. Okomunda te?
koya mbakala moko. Papa Roger, aloba mboka yo. Merci mama porte-parole Longeni. Bandeko ba bolingo na banzi bouti kolanda mama Longeni na maluba oya memelaki biso mokolo mwa lelo na nyonso oya uti koloba na banzi azalaki clair na maluba na ye pe bomoni na nyonso tu oya uti koloba pe atiaki mai na monokote aexplike malamu na oitali bongo situation ya indépendance ya mboka na biso pe atalisi mwa makambo ya mike mike pe topesi na ye merci ya mingi na mama Longeni pona ta oyo azwaki mokolo mwa lelo pe topesi lisusu merci na bino bandeko boyaki kote ya boîte oyo bozwaki ta ya koyoka mama Longeni na nyonso autaki kolobela biso mokolo mwa lelo. Bandeko ba bolingo sans plus tarder minute na biso tokomi penza bongo na suka pe tolobi bongo merci ya mingi pe bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zoumel 1000. Merci. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Excellence, puis-je continuer? À vos ordres. Harmonie. Repos. Musique, garde-vous. Alignement. Gardez-vous. Pour le défilé, en colonne par 9, guidé à droite, à la distance des jalonneurs, par la police nationale congolaise. Musique sur place. Les autres, à droite, droite. Portez armes. En avant, marche. La 33e région militaire et la 33e région militaire elle-même est au niveau de la 3e zone de défense. Nous sommes en train de commémorer le 56e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Alors, colonel Ekenge, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Qui va défiler en premier entre le FARDC et la police? Et pouvez nous dire, tel que vous avez organisé, c'est prévu pour combien de temps? En fait, pour les FARDC, il y a combien d'hommes? Ils sont venus d'où? Voilà, ce défilé va regrouper 6 000 hommes. 6 000 hommes, 1000 pour la police nationale congolaise qui sont venus de Kinshasa, de Lubumbashi et ici sur place à Maniema et ils sont à Kindu. Et puis il y a 5 000 hommes des forces armées de la République démocratique du Congo qui viennent de la ville province de Kinshasa, de la première zone de défense. Et il y en a qui viennent de la deuxième zone de défense, c'est-à-dire de Mbujimaï et de Lubumbashi, ainsi que de Manono. Dans le Mbujimaï, c'est tout au Kassai oriental, Lubumbashi, c'est dans le Haut-Katanga, et les autres qui viennent de Pointe et d'ailleurs viennent du Tanganyika. Et il y a les troupes locales, les troupes du Maniema qui sont là, qui sont composées essentiellement des éléments de la 31e brigade de réaction rapide. Mon colonel, nous avons 26 provinces et la fête de l'indépendance est pour toute la RDC. Mais au regard de ce que vous venez de dire, il n'y a que quelques provinces qui ont été retenues. Pourquoi? Quel est le choix qui a dicté le choix? Qu'est-ce qu'il y a les critères qui a dicté le choix de ces militaires qui sont défilés ici? Pourquoi seulement ces provinces-là? Vous savez, il y a un problème à l'est du pays. La 3e zone de défense n'a plus déployé que les éléments qui sont ici à Kindu parce que les autres sont en train de s'occuper de la défense de l'intégrité du territoire à l'est. Vous vous
souvenez qu'il y a les ADF qui sont là, les FDLR, et d'autres groupes armés qui sont en train de torpiller, de menacer la quiétude et la paix de la population. Et il fallait s'occuper de ces éléments-là. Et ailleurs, au même moment que le défilé se passe ici, il y a le défilé qui se passe ailleurs. Et il y a des troupes de Mbandaka qui vont défiler là-bas, et ailleurs. Et c'est pour cette raison qu'on a choisi un échantillon pour venir agrémenter ces défilés de Kindu. Alors, mon colonel, on a plus l'impression que la fête du 30 juin, c'est la fête de l'armée. C'est comme si la priorité est plus donnée à l'armée. Mais au regard de la fête de l'indépendance, pourquoi cet accent sur l'armée quand il y a la fête nationale? Deux choses. La première, c'est qu'on ne peut pas concevoir l'indépendance sans l'armée et la police. L'armée, c'est le rempart de la cité et la police s'occupe de l'ordre public dans la cité. Donc c'est pour cette raison-là qu'on les met toujours dans la première ligne pour les grandes commémorations. Deuxièmement, sans l'armée, sans la police, la fête devient fade. Il n'y a pas la beauté de la fête. Vous sentez cette musique de la police qui est en train d'agrémenter. Il y a la police, la musique de la GER, il y a la musique de l'école de musique. Vraiment, c'est ça la beauté d'un défilé. Et maintenant, le défilé a commencé avec l'état-major interdéfilé, commandé par le... Vous voyez qu'il y a la force terrestre, la police nationale congolaise, la force navale, la force aérienne et le personnel militaire féminin qui représente la force terrestre. Donc c'est ça, c'est pour cette raison qu'on appelle ça l'état-major interdéfilé, qui est suivi par l'état-major de la police nationale dirigé par le général Awashango. Alors là, la police, c'est la police qui commence avant le FARDC, c'est voulu, c'est toujours comme ça. Justement, ça a toujours été comme ça. Par ordre de préséance, c'est la police qui commence et les FARDC termine. Et même au sein des FARDC, il y a une sorte de préséance aussi. On commence par la police militaire et on enchaîne jusqu'à terminer par les commandos. Et là, ceux qui passent devant là? Ceux qui passent, ce sont les policiers. Ça, c'est la police de roulage. Ça, c'est la police des polices qui est devant. Alors, non, on continue. Toto ya Kindu, Aoza, Koinda, Awa. Kindu chaleur, Ndeko Désiré Bayer, Eza, Koinda, Awa. Mampinga, Maeko, Basiboko Banda, Botambo na Bango, Lifile à Kafu, Bongo, Elongo, na Mokondi, na colonel Kenge, Toko Solola, Toko Limbola, et Tambo na Bango. Alors, mon colonel, pour la matérialisation de ce défilé, tous les préparatifs, ça vous a pris combien de temps? Eh bien, c'est depuis plus d'un mois qu'on est en train de préparer. Chaque province a préparé chez lui. Nous avons été à Kinshasa, on a préparé le défi à Kinshasa. Les gens de Maniema ont préparé au Maniema et les autres dans leur ville. Et aujourd'hui, nous sommes à Kindu pour concrétiser ce qui a été fait ailleurs. Et à Kindu, on a préparé pendant 2 semaines ce défilé. Koibatimba, je ne sais pas si vous avez... Oui, na tondi botondi mon colonel Ngonga Tozilaki ekoki ya lifili ya kafukafu epai wapi sima ya lisukulu ya gouverneur ya province sikaboye tomoni mampinga maye malekikula na ntembete mampinga maiwana okoyebisa biso mwa muke tomoni na ebandeli bilamba bateni misato mobimba minei elakisi nini bao babandaki liboso Wango état-major interdéfilé, commandaki général Kalonda, commandant 39e brigade de réaction à commando, Rezakana Maniema, Yende à Kambi, Lipili Mobimba, Azaki Moto police, Azaki Simanaye, Moto force aérienne, Moto force navale, même maman, maman Batika, après ce matin, Yazaki Katabango. Alors, c'est Kaboy Tomoni, unité à la police nationale congolaise, Bango à Babandi. Police Babandi na état-major ya bango ya police ezali commandé na général Washango ya zali commissaire provincial et puis commandaki na état-major ya province ya Kinshasa na état-major radio Zoumel 1000 pour radio anezaka matata
à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Moto volcan qui yango ya bien Keba Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo nakomi ebotuna nga so nakomi ndeni nga mikolo nakomi soko sakali na nga kaka nabengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na radio Zoumel. Avez raison, avez raison, avez raison. Aïe. Président Bolise, Tuzola Sananga, Betona Beto Mosaïko Yoyo, Luzolo Yoyo. Adianti Mokomba Koba. Adianti Mokomba Koba. Allez, tu sois ça. Adianti Mokomba Koba. Adianti Mokomba Koba. Jean-René Kolo, Mamalantu. Adianti Mokomba Koba. Adianti Mokomba Koba. Adianti Mokomba Koba. Papitolas. André les Safoutiers, Adas, Kimabita, Alain Jabba, et Gilet de Fer. Yari Kilumbu, Peka Bangobigoko, Ko, Salut Sasseur, Nono Makandila, Fier, Jean-René, Tuzolane, 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 Tuzolane Bayaya, Tuzolane, Tuzolane Bayaya, Tuzolane Aye. Soba de Soba, Sofiat, Tuzolane, 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 Tuzolane Bayaya, Tuzolane, Tuzolane Bayaya, Tuzolane Aye. Viva, 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 Président Bacheli, viva, 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 Clément Beya.
Samba Désiré Lomba Obama Lando Batibuka Hilaire Mabelwamba Osaka Hubert Betamona Kati Betamona Merci mingi www.zoomelmil.com ezali wana pona bino na banzi ete bokozala deside sima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.